Capage TV. Capage TV. Capage TV. Yelite ya tia olela lela bonga olela ni. Papa bagolo pa. Avant qu'on kande ko pesa message te faire memanga pe. Yanga na zoya na nenga critique na nenga a commis na trouble mental. Na moni na trouble mental. Les problèmes sont na Congolais bon ni ba sa mamba se pesa bino pona ni fu ba sa mamba se spécialité ya kanda. Nécessité ya kanda na comprendre choc et l'équipe makasi ya fingi mingi me ba memeli yango pototé. Tika boy. Oui. Oh bien non linga pe to za loyal. To za binemité. So yo ina ndika nga pe na selo do de réponse ndiko beti. Te betre ndika. Ozo comprendre. Au moins l'ité ya kanda. Aza tellement choqué on la pongité. Yes solo. Yango zo pousser à lo ba n'importe quoi. Fais pas passer moi mbata. Man qui faut comprendre soit comprendre pe loko wana à banaliser loko na oui to boita kenda prison et tie comment ba prison et tout parce que biso tout aux ala mécontent. Il y a acte on a vu à salaka. Ozomona. Alors ceux qui peuvent venir à répliquer et c'est une très bonne chose parce qu'il y a qu'on reconnaître un peu que et loko on a pe chokaka pe maniquer. Ata ba traiter côté mususu boy mais yo linge ka bongo. Et elle quoi maniquer. Peut-être que fallait linge la kaika bongo. Pour fallait na mimi bango pe bongo et puis que muto pe ko bebisa a ezaka muto iboso tam sumani. Tozana batu oyo toye baba onka na kimukolo na réseaux sociaux mais tant que ça kufa ala muki suna ndenga mokili batindi ke ekota na réseaux sociaux yakaka lokwa mutu. Otimbisinga. Oh. Oui que loko betisa. Kapashula. Et bele to na ba to yiba famille na ba pesa ba botama. En tout cas pour na couple wana basali choix. OK. Ya kozala sexy. Basali choix. Ya ko pesa na bague ya fiançailles après demo ba balani. Eza choix basalaki. To ko juger biso pe bangote. OK. Parce que mutu so sali choix na yo ko juger te. Eza choix. O yesu koyo ko condamner tango fait pesa. OK. La minute c'est non R. Eza choix. To pesa tanto yeba sikoyo, to yeba sikoyo choix salaki zaki ya bientôt ya mabe. OK. Réseaux sociaux. Ce qui c'est Rosine, bah on y basé en cas spiritualité. Bah on doit comprendre que bon on a encore réseaux sociaux. Moi non il y a un mois, on est dans réseaux sociaux pour se payer ça nan. Ce que ça pour mi se payer ça, mais ça peut soyer. Mi se payer ça tant au tala yo mona ye. O mi se payer ça. Oui, na réseaux sociaux pour la kisanani ata batu ba finga obotaka te ata batu ba finga ata batu ba traiter yo nini yo na nzambe na yo amen. So soki bango ba se Rosine ba comprendre makamuti oyembe la penza bon yango moni to yemba ka banjembo bobimisela biso to yemba ka poto na poso kumisa nzambe mais en réalité to bi bo ba to po côté ya pe bisoté oté yanga nini. Parce que nous avons spiritualité, yo mo fotala nanu, o uti obota mo nazaka na 1 mois, kingo kutu ne vandité. O yo pese ba bisou na réseaux sociaux, o lakse nani. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Bodi, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Mbote na baro nyonso ba Olanda biso boza de partout bolanda Capage télévision, merci. Na ba oba partenaire d'émission na biso, ba oba landa biso, on est toujours ensemble, en tout cas nzambe ya pambola bino. Toza na maponami, mutu nyonso azali libre ya kopona mutu ya lili. Manya azali libre ya kopona mutu ya lingi. Manya ayembelaki déjà papa Fachi Beto numéro 20. Tokomi na tango ya maponami. Tokoluka luka te, Sobo na ponate, biso numéro 20. Toko vote numéro 20. Fachi Beto numéro 20. Mukwato Mbolo. Ce qu'on y a voté numéro 20 pour non, faut non. Ça va botter là bas Olanda biso. Bonjour, meilleure vie à tout le monde, meilleure vie à tous les abonnés. Ayoka qui est? Ah, ayoka qui? Kapashi. Abi semaine aussi là té. Non, tungi sende yo papa de non tungi sende. Non tungi sende yo. D'autant qu'on le bas semaine c'est-à-dire to calquer le mardi to comme dimanche aux message yo mo yebi. Message ko ta minuit 1h 2h to là la té biso wa mama bana. En tout cas merci na batutu balinga biso baboni à Capage télévision lo na bombi penté longue na bombi boy. Merci beaucoup. En tout cas nalingi bino mingi batutu bo soutenir biso physiquement, moralement, financièrement. En tout cas je vous aime trop. Na yebi ke bino po balinga biso parce que bo sabonaka bo emaka bo partager l'émission na biso na bato pe ba ka otela biso ba commentaire mabe de fait dès que bo tala biso ça dit les apeka soutien munene. C'est ça ndeka show ya kotia commentaire mabe. Mais surtout pour na kotala otali na yo. Toi na doit remercier bino. Merci beaucoup mes jumeaux paradis bana sukanzambe, meilleur vie na bino tout bolinga malika mania, meilleur vie na batutu balinga Capage, meilleur vie na bino nyonso, meilleur vie à toi Rit Beauté Nzambe à l'opposto number 1 fin de l'année. La lionne na bango Rit Beauté au meki au tioli. Botano po nanga pe na ndeza na tie nanga make-up te c'est ça na tie penza make-up te Capage pembe nanga tala na tie make-up te donc Rit Beauté Nzambe le poso merci de ça la toujours ten nanga ezala toujours garder boye to potana mingi lelo choko lobi noir lelo choko lobi noir mais banda na komana Rit Beauté en tout cas na suis vraiment maîtrise maramuto eza vraiment tout kitoko merci beaucoup na zonge linette dem T'es obligé de faire dem en ouais. Dem nazongeli vraiment linette nanga. Merci beaucoup à toi maman et Génie Mongaï belle sans maquillage le poumon de maman Hélène et tout la femme de boss. Merci beaucoup à toi la tata Maria César en tout cas na peso bambote et puis nazo lancer message pour na bateau balinga ko soutenir ba orphelin na ba orpheline. En tout cas ngana na ba orpheline zawana mon dernier espoir ezali à maman Mireille Pakav orphelinat
Vida Ezawana, ya Sylvie Oyombo, orphelinat Sigo. Bato boninga ko soutenir ba orphelinat Kwanga na Lipa. Ne lamba bo contacter nga Malika Mania parce que ça bato ba obenga kapé dans tindela ba contact ya ba o bazo gérer ba orphelinat. Donc au ça la choix yo mo sobité Malika nazaki touché OK nenga na orphelinat boy. Ngai no kendeka na bengi au gérant o azawana ake to s'occuper na bato na bazo linga ba en tout cas nzamba pambola bino to ça mo ba fait sous bokani si ba orphelin ba orpheline même nga opena za pe orpheline. Mais oui malgré naza orpheline na mkolo ya marié pe lisusu mais naza orpheline. Donc tant bazo soutenir pe bango ya lokola noela madinga ça ngene ko tala ba orphelin akanisa ki orpheline na marié orpheline pe marié za kuna habite kapashula bo kende pas orpheline na marié bo tikele pe obokoko tikele. En tout cas merci na bino tout bozo kanisa ba orphelin na ba orpheline merci nzamba pambola bino merci beaucoup en tout cas toza wana kaka pona bino bo s'abonner na chaîne nanga kapasha comme na ba abonner belé boya ko s'abonner na chaîne nanga Malika officiel TV donc so pena bobi bo s'abonner Malika officiel 10 janvier Malika officiel TV non to ça système on a déjà commencé donc boko mak ba s'abonner kapashula bo s'abonner vraiment non ça n'a pas vu na ba vu émission non doit non ça n'a pas vu télécharger non ça n'a pas vu mais ba abonné baza muki mais visibilité ezalaka en tout cas merci beaucoup na yo pe capage merci ma chérie to ko tala actualité bat misusu na moni batie Neko Faveur abalaki voilà ere mariage na ye moi c'est libala to bodi bat misusu batie mpaka 20 ans moi c'est 30 ans ba misusu balobi que église ekoti base ndenge nini libasali demande ya mariage kaka sikoyo bazongi image mo ebimaki baolakisa bandaku babi matalana ekoti na kati ya église or que église ezalaki eloko moko ya kobombama oki koloba nini na mpona yango bon kapashula robe ya mariage tolo nyonso libanda esi nzambe lokumu te. Bon, kapashula omoni na nga loba nuka chaque fois na keno na parenthèse au fongoli obandinga question ni ya mariage babandaki mbamo na fiançailles déjà demande à mariage moi je pense que demande à mariage ils en abato musu ba se préparaka à se préparer déjà bazala na bango déjà et puis ba se préparer qui déjà mais bangi ba sango na d'une manière parce que ça bato musu sakoya na eboy azan biloko na nyoso ya pesa na famille déjà se préparer qui mais alinga sana oka d'une manière eloko mo boy kaka pour epesa suka mo elengi na oya na opesa baga fiançailles après baga fiançailles to atamé to kende maman na makamna biso to stylisa ozomona parce que moi je pense pas muto apesi muto baga fiançailles lelo ce ka se préparer qui nanuté ayamba la moko apesi baga fiançailles lelo après non c'est sûr à se préparer qui après ba sali sko salon bango ça va avant to kende to atamé biloko mususu to kende on apesi na baga fiançailles so ina apesi baga fiançailles après maman to atamé na ba procédure na biso mususu déjà eloko ya koloba que kolata bag voile et tout ba mabele nyonso libanda bon omoni kapashula nga loba la vie est faite des choix et des décisions mutu soka sala du choix ya koluka kokoma fiancé si ata pona mokolo moko eza chose sali eza chose sali ba choix to na lobaka na ote la vie est faite des choix et des décisions ba choix auto zo sala lelo yango de ko fiancé lobi na biso ozomona toyeba tande ko permettre biso ko toyeba choix on a sala ki lobby eza ya bientôt ezaki ya mabe ozomona naolanda bébé eza bamakambo tokuta nango ntango mosusu ozalaki na camarade mo bozalaki osalaki show ya kondima boza bacamarade mais siko mpo oyeba ke show oyo nasalaki ya camarade eza ya mabe to eza ya malamu eza temps nayebisaka le temps est le meilleur ami de la vérité. Amen. Ozomona kapashula donc asali show kolata robi na ebongo nayebisi yo soki bolingo za ba mentor te bondo sa makambo selon bino na lobaki la qualité de notre vie dépend de nos mentors parce que biso muta koka na mokilo azate mais ba mentor bazara wana pona ko aider biso pona ko soutenir biso si au moins neti ngai boye soki na bino zo ba mentor nanga na côté peut-être ba parrain nanga
papa Gilenga Tebe, maman Clarisse Muyembi. S'il y a un souci, il y a un problème, il y a un sala no benga bango. Maman tale loko na ina sala o monyo ndeni. So na sala ngo e ko isato ekiti sate mama mo bana ya benga nga mo bana te o monyo loko be voilà. Baza ba mentor nanga. Na préférer izala bango parce que bandima déjà koza na biso. Ozomo na kapashula. Ceux qui vont basali choix ya ko neti marié andima la ta robe. O monyo ya beaucoup isa ba kondima bino ya makama miki. Po yo ba ibi na caché mususu tango sali makambo ko ba influenceuse eza ko beti batu mabako pour réseaux sociaux to yeba nité so sali kamuna ko beti muninga obeti ba ni bako mais to yeba na biso pe mais oui to yeba na biso te mais nga sali kamuna nga e comme ni na beti ba mabako boko mi ko murmurer na ba commentaire mais to za pe famille te to yeba ni pété. Pour battre musu pe bakota kana se mascarade gara ya ba faux compte makasi bakota to ute ko lia to meli to seki menjo quand on a faux compte mo bete na mandika ebele ozomo na kapashula en tout cas pour na couple wana basali choix ya kozala sexy basali choix ya kopesa na bague ya fiançailles après demo babalani eza choix basalaki to ko juger biso pe bangote parce que mutu ça sali choix na yo ko juger te eza choix o yesu koyo ko condamner tango fait pesa la minute eza no eza choix to pesa tanto e baskoyo to e baskoyo choix salaki zaki ya bien to ya mabe net so to bi ke robe wana lataki ebetisi batu mabako de sali c'est que choix o asalaki to e basikoyo eza ya mabe pona batu ba ye babeti ba mabako ozomona kapashula donc c'est un peu ça mais sœur Roselyne a sali pe clip naie après accouchement tout le monde a ma vidéo mon lobby ceux qui ont sali soit il y a cause à l'influenceuse aux allons penza tout le monde y a mis si bébé après longtemps donc on voit les fastés tout le monde peut que sert à woumeli dans les mariages bébé à ça qui n'a lutté tu sais c'est que ça qui chante ba on beto yebi na ba famille aux à la frère aux à la chrétienté aux à la bonne tout le monde a que ceux qui montent déjà tu mon colotte lokola yo bonengo bala atana yo moko bande ko zo bandika nini malika moi murmure ka ya bato to yebani te ba ko tie biso ba commentaire na lukana taguer pona bungisa ba commentaire na lukana taguer bato nyusto na balaki yango ko bota te yango ko bala te po bana ba simama na maboko na bango parce que nzamba la kisabino ke bana ya bato wana bazana maboko na bino te exactement exactement nzamba ça la mutu c'est le temps OK est-ce que yo pe okoki kozwa risque ya komisa mona ta mutuku te zovanda bien te na kozwa risque ona te non zo risque et le koto yo kapasi ceux qui na bino bato bona kati ba vie chrétien bo comprendre les réseaux sociaux te kapashula réseaux sociaux za monde ya mabi ya koleka nazo ko faire voir bato na bato ba okota lelo réseaux sociaux eza monde ya mabi to zalaki na kati to mona ka réseaux sociaux to tiepe na mitu na biso ke réseaux sociaux eza monde te monde ya mabi mais to bande ko luka ko salela ngote ndenge to réfléchir mais nga ninga na kufa pour na réseaux sociaux ngai kapashula ninga na kufa pour taka na kangisa batu minoko na hôpital ba infirmière wana batala réseaux sociaux pour na zakiso ngai ya no wana na beti combien de tours c'est ça ne ya no na kuta na babakuk na kuta na bata ndenge na ndenge na kangisa bo minoko si vous bolo bate bo moninga réseaux sociaux ce qui c'est Rosine ba on bazan kata spiritualité ba on doit comprendre que bon mon na ka réseaux sociaux moi na ya un mois on dit na réseaux sociaux pour se payer nani ce que ça pour mi se payer ça nzambe ça pesio ye mi se payer ça tango otala yo mona ye o mi se payer ça oye na réseaux sociaux pour la kisanani ata batu ba finga obotaka te ata batu ba finga ata batu ba traiter yo nini yo na nzambe na yo amen chemin tango nzambe ozwa risque ya luka kosalela yo pe zwa risque ya kondima ya croire na nzambe amen ndika na lalité kapashula na lalité au paradis so ba pesi no na français na kokite nga ya koya na lingala amen soki
nzambe ozwa risque ya kondima kosalela yo mpe nsala zwa risque ya kondima kokroire na nzambe wana kozwa risque ya koluka koya koprouve bato te na réseaux sociaux. C'est ça. Ngai nazwa bitumba kaka na bafoto kaka na bafoto baby shower ngai na pibia bafoto na nga déjà si na boti etikalaka na bima mais tant na bimi ba récupérer nga na ndako bazongisi bazongisanga 3 tours nga beta 3 tours na ka lufungula bato ba infirmière ka lufungula na kangisa bango minoko baotala nga nakangisa na beta 3 tours na ka lufungula après ya 3e tour babi ka bakisi oto batinga ba oxygène na leki esimba te bakisi esimba te eyano ebimisi ba résultat mwana pan attaqué nangana mwana ngana na histoire akasi yo ngai na vie na ngai na ozalaka na histoire. Amen. Et puis na otika tato ya munene na nzambe te impossible na otika te parce que ndino loba na kapashi bo c'est grâce à nzambe so nzambe te menate tozaka na makamba sœur Rosine mais to tali po batalaka tozobimisa ba branche po natalisa yo niveau ya ngai kutu na bimisa mwana te na bimisa ka ba photo ya ngamoko po na lakisa batuke na botaki déjà mais ba ye kaka ba récupérer ngai 3 tours na kalufungula 4e tour na privé place mama yaka ko sa prière. Ko mama yaka jo mystique yakati akokate atala baisa ba mekate kokete tika okokate neto yebelo na watata mo se amo bakima bakokate siko se Rosine on a kata spiritualité oyebi ke monde toza ya monde mususu toza na batu oyo toye baba onka na kimukolo na réseaux sociaux mais tant c'est ça kufa alamuki suna ndenga mokili batindi eke ekota na réseaux sociaux yakaka lokwa mutu. Oh, oui, que l'on bêtise. Papa Choula. Eh bien, tu as une famille là-bas, on peut se battre. Tu es battu. Oh, tout ça qui commandait ton coup de nez. Et qu'elle n'a que zone aquí. Oui, Papa Choula. Oh, effectivement, quoi. Oui. Na ba bono photo yé ba rapena ba uta. Il photo yé baka. Ngai so na zo boni na tuna volonté nzambe. Nzambe. Soki bono aza mabeka bolanga na ye. Et puis n'enga okota na ndako nanga otoucher loko te yanga ndenga obimila na ndenge pa obimila ngapa ba betanga ndika ngana na baboni musuba ya bakenda bango moko ngapa ba betanga ndika ba beto ndika ba betanga ba beto infection après obota ya libumu na la kaka voilà oui bisanga ngoto ngapi na combien d'état ya mabe pour fortifier nga obetanga oui dans la personne va verser pochaboy même na prière wana masa nanga Aurélie Sungu motema ingénieur Dona Muzumba atindela ba prière à Bosca yo po bisanga na pena tindela ko PCVB ozo comprendre ndaka yo zalaka wana lobaka okufa te o vivre siko se Rosine o sa mama o perdre c'est que biso to ndimela bino pete bo sela nzamba solo po so bona miso ya molimo te bino bato bozo relaxer ngai tala na nyoko mina mwana muto moi yo yebiti yo kutana petite ya nzela ozi ba na mutuka ba uta wapi bantana nyoko mina mwana nga te ba misa mona te komeka te na nyoko mina mwana yeso mona dodo na TV 7 ans yebisa mona atalo kolo la miniature batu o ba combattre bango te bango ba yebi pourquoi ba combattre bango te ba biso to na biso ba combattre makasi makasi to yebi te biso ka so to bimisi bo combattre biso ba batu ba zo bimisa ka bango batu ba bimisa bolanda bango te poani o mona mo mutu mo pe famille ko koma youtuber na nenga sila na suma na yebi si yo Papa Choula ba envoyer ba na kati ya réseaux sociaux ebele eza ba envoyer ba na kati ya réseaux sociaux to yebite to komisa bango baninga pe tozozalaka tozosala relation tobeta pe masolo makambo oyo zwi baki batravaille yango na butu efe nango eye epesi nakibo moto soki bango base ya Rosine baocomprendre makambo te oyembela mpe nzambe wana yango moni toyembaka banzembo bobimisela biso toyembaka mpo tona mposa okumisa nzambe mais en réalité ibora bato mpe bokoteya mpe biso te ote yanga nini
Pour ça, nous avons une spiritualité. Yo mo fotala nano. O uti obota mo na zaka na 1 mois. Kingo kutu ne vandité. O yo pese ba bisou na réseaux sociaux. O l'accès nani. O l'accès nani. O l'accès nani. Mo na 1 mois. Oza tembe nana. Guerre ba ex. Oza tembe nana. On prouver. Ex c'est ça qui na ye. O prouver nani. Et ça qui asa soute yondoza. On se dit qu'on pouvait, tu vas pouvoir ex sur le la mobali. Au moins que yo gagné, et si na gagné, et yo qu'on pouvait ça sauter. C'est ça. Ex c'est ça que yo qu'on pouvait. Makasi. Oso zui mobali, bo vani na mobali, ntia ba sungi bo boti mo na bino. Ex a comme une nzanza, on attend prouver parce que ce qu'on nous prouver ex, ça dit c'est que on faire tirer attention à yasu côté à au c'est ça. N'était sur le mobile. Et on va kitoko. Na matero. Kapashula. Kapashula. Ya na tero pamba te. Kapashula. Na bella ki na ebisiko grandeur. Tika. Te. O eza monde bandika. Ya niveau. So to résister parce que eza nzela o nzamba tracer la biso to kufa na ba 100 ans na ba 90 ans na ba 80 ans na ba 70 ans. Amen. Amen. So pona makasa nzambe te. Meto chola. Netinga bomena chola. Tokenda. Choli pena lifanto. Po batake koto. Chola. Moi na ngamela libele te. C'est ça. Moi na ngamela libele te nga kome pena na mbetu bwana olela. Moi papa biso ayibisinga, papa biso ayibisinga. Papa biso ayibisinga bi. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Nga kuna osidika. Mobali na nga zolela abi to boti mwana nzamba pesi biso mwana to bokola mwana problème nini mobali na nga lela mwana nga liboso lela mwana nga osala prière kapashuma miso ekitanga kona uti musika mais so na otala ba sœur wana bana spiritualité te bana eloko ba mona te na réseaux sociaux bazo ba père spirituel na ba fandisa ba ba expliquer bango eloko nini eza na réseaux sociaux o eza réseau mabe eloko mo bimaka bo boum bato ba bima to yeba pesa ba utete boum bazo continuer ko bakisa biso ba option TikTok ye kuna boum bato ba ye na TikTok to yebi pesa ba bimelité to yebi pa te. Place à bon on exposer moi on a 1 mois. Jamais. Pour nani? Jamais. Pour nani? Après le bilobiton ambisca de ya. To ya ko lelisa yo. To lelisote na yo condamné yo. Non lelisote. To moni ma passa moko yo mama ba jimo na moni li passa moko au tiko perdre li passa na ya mwasi. Babi na été so moni yango na réseaux sociaux bana mo ba kokana ma passa ya basi boy. Na tika te. Moko auti kokufa li passa mo akufi et ça nga mo passe na sûr que jimo ko yeba la mso po cheka te ko za association ba jimo. Ba za association ba jimo. Voilà manya net na ba fin de l'année bo to lobi ma ramo eza spirituel. Olande la paix paradis oui bi ka za association. Naebi kaza association ba jimo. So bena likambu nene bo. Na landela. Yonde ko na za kunana likambu nene bo. Na olongola nga ndeko na okomisa le. Makasi. Wa bato changer Makasi. likambu nene bo. Makasi. Salongola biso sonité. Faut la voter. Merci. Oyo za déjà. To voter papa Fachi. Numéro 20. 20 toujours. Na ba fait en décembre en tant que parent et le nini oyo salaka et puis protection divine oyo senga et là on y photo senga na nzambe sur na ba fin de l'année oyo o ba mort eza brisque ba misusu ba éviter so ba koma et puis l'élection ezo kena biso ka likolo. Et là on senga na nzambe ya liboso. Et là on senga na nzambe ya liboso tozo kena 2024 eza année ya sika on a kosenga na nzambe protection divine ezali ko na nga na couple na nga na ba famille na biso. Amen. Famille nanga, belle famille nanga. Donc bana nanga, mobile nanga, na bonne nanga pe na sengeli protection divine. Parce que moto azolambela yo, il faut donc il faut en tout cas ko senga protection divine ezali ko na ye. Nazo senga nzambe o tozwa kite na 2023 na 2024 to simbango. Amen. Parce que capage ba posa mitema na biso nzambe sa pesa biso ici fa l'exabiso kana nzela auto ke simbango. Amen.
ba solution na biso si nzamba a trouver ngo. Amen. Ici fallait qu'il soit à place nini ya muto akopesa wango. On a yebisi nzambe. On a 2023 to simbité na 2024 na simba. Amen. Parce que capable au moni batu ya mukili balingi ko humilier batu mingi. Marcas. Nangina lobana eloko hein. Ngai soki na lobela fali parce que nazala convaincu na sala choix dans la vie fait des choix et des décisions. Mais au moins na motu na ina lobana eloko moko. Na beno lobango. Ngai na lobango chaque fois. Ce qu'il fallait on memanga poto. Il faut nzamba toucher ndé motema nae. So nzamba toucher motema nete. Ce qui a pour na biso batamukili. On memanga te. Vous comprenez? Non, là, bateau fallait memi na poto. Et ça pour parce que tout ninga question lo nyoko singa na nzambe. Parce que na kota pour na bateau pe ba imiliaka. Ouais. Pour na talisa bango. Pour bateau muso ba na ba commentaire maliko comment lobela fali parce que ba memi grâce te mon poto. Ngana concurrence à grâce te motin. Bon, commenter le bon. Oui. Ngana concurrence à grâce na on répondre bino ba hypocrite bo ça ba faux compte pour na quoi ko komela ba na ba commentaire. Ngana concurrence à grâce te moté. Concurrence à grâce te mon na réseaux sociaux bino mo boyebi bo lukaye. Bato batela grâce te mo ba limite na vie bazali. Ya progresser te. Bazali ngana concurrence à grâce te moté. Fali bato memi, moi je suis très contente parce que dans le bac en émission, baza bande qu'on a biso ba congolais. Amemi amemi bato bela, amemi ba burundais te, amemi ba égyptien te. Ba nigérien te. Ba nigérien te, amemi ba congolais. Ba Kofax, ba nani wana tout baza ba congolais le biso. Les problèmes n'engagent fallu valoriser les biso musana biso. Mais oui hein. Biso ba youtubeurs to zai ba linjanta. Surtout qu'il y a ba place mo ba omona ke ba to traiter biso to zai bilo côté. Mais quand même fallait à sali effort ya kolatsa batu ke baza batu. Lokola bino ba journaliste à TV. Donc toi la capacité à honorer bango. Mais tant bino ba essentiel ba ko tela batu ba commentaire. Au commis au le la fallait pour memi grâce te mon apoto mais bobo ça en 2019. Bobo c'est en 2020. Bobo c'est en 2021. Yo boya. Bobo c'est en 2022. Boti kaka hypocrisie. Soko lingo yo lobela. Soko lingo yo lobela malika yaka pena na vraie face. Na yena ibisa bino pe lelo nga na concurrence ya grâce Timothée. Nga malika na concurrence ya grâce Timothée. Concurrence ya grâce Timothée boye bien na réseaux sociaux. O tam su temonda ke poto bongo mutema alala su pongité. Ngate yanga malika te nga malika na chemin nga o nzamba tracelinga ta ya grâce te me kokiba meme poto ba memi nga pe na chemin nga o nzamba tracelinga et puis na vie nga nzamba sa alobela nga na koza la pressé te nga na vie na koza la pressé te kapashula ozala nga oyebi ki na za la pressé te naebi soko promettre nga likambu na zala wana toujours ben oui. Alors, si vous avez une contradiction, vous avez invisible, vous avez un fantôme, vous avez un athée. Moi, je parle avec grâce. Na solana grâce, na solana bande konanga tout bien. Très bien. Vous comprenez? Alors, boti karakoya ko tiela batu ba commentaire moko ezanga tina boza ba censé bino batu bozanga sopi bona ba couple sopi boza ba en couple sopi boza ba couple. Bon respecte batu quand même bana ba alliance na musapi. En couple. Te poti yo fait le commentaire bongo azo manquer yo metam su ya zana eloko ngana na ngoti. Mais tellement invisible à fantôme, ali kaka yakaka à s'exprimer dans commentaire. Il y a pas un civique moi c'est la vidéo. Quand tu as ma photo dans la page anniversaire. Donc on tikali yo moko. Okara la date. Il faut boyer ba kamutu soka nga pambola mutu. Auto na vie na ote. Nzambe na yo convaincre mutu ana po abeni o mutu ana. Ouais. Auto na te. Alors ngai na sura na nzambe nanga. Oui. Nzambe sa répondanga.
Nazana ba réponse et ba bénédiction nanga. Pas personne du bal fait bon on va commenter. Donc ba pesa nga pe libala. Bo donc ba yaki no malika kubuka ngala te. Nzamba la kisibino ke na la tse ko za kubuka na pesa bino ko ya 1m80. Ba kanga ba monye. Ya zoba pété. Apesi nga no bo comme si gigolo. Merci. Ba changer ka malo. 1-0 bo changer maloba. Après comme obota te bando kota libala ngobota te ba pesa nga mona kitoko. Victoria Miracle. Bakata. Et comme sous poto. C'est comme sous poto. Boza bazoba bon kono za na poto bolobani. So boza batu moko tu bini batu ba ko tela batu ba limite na ba commentaire. Bon ko tete exemple za musika te bota petit fali. Ouais. Bota la petit fali pesa outi. Boza batu boko tela batu ba commentaire te. Moko kuta ta commentaire bien. Eh yé poto ya mukoloni na 2000 combien? Mukono za na poto no zonga na commentaire wana no ya no taguer lisusu na poto lobini. Te bazaka batu. Ezane bazaba hypocrite on bakina ko saba faux. Bazaba batu. La mission sur le bio ba kufa bala mukawana. Poto yeba ba existence. Kapachula par rapport à question, ngai vraiment nzambe sa ya no langisa répondanga. Ngaza la apprécier. Et ça déconseillé pour nous qu'on apprécie la vie. Na c'est la temps na nzamba pesa. Moi nzamba pesa na libala avec le temps. Est-ce que nzamba qui nous libala? C'est ça. Nzamba pesa na mona. J'étais patiente. Ouais. Nzamba za. Tant musupe ta na bala kipe. Nazaki pe na souci. Ah nzamba na bali boy. Moi nazo ta moi na zema ta après 2 mois. Na yo kozwa zema après combien de temps? C'est ça. Ozo mona kapachula. Donc bino boza pe batu bakufa bala mukaposo boza pe batu boza envie mambo be na mukilo to mona fete ya batu. Merci en tout cas eux qui m'a participé ma bonne délit à Mania pour la fin de l'année. Malika, tu peux remercier Baton pour assister sur l'année normalement en tout cas pour na batu o ba assister biso année 2023 kapachula nga na lobaka muto akabelio ezateke azana ba projet au sein de mbongo akabelio te. C'est ça. To muto akabelio basket to elamba ezangi te kazangi bandeko yo pesa bango yo akabelio. C'est ça. Muto soka kabelio asali choix pe na volonté. Pas à toucher. Pour moi, le baka na nyes tout mutu soka kabelo c'est kaza touché. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Et là qu'on a le bana batu tout o ba pensa ki na biso na 2023. Na yebi ke boza ebele. Ebele. Bo ezana batu mususu pa eka kabelo lingi pe batia kombo na été. Ebele. Ezana batu ebele pe ba kabelo biso na 2023 toza suna ba contacter. Ebele. Ah ça la melago hein? Oui. On dirait ka nzamba tinda ko moko ya kaka. Oui. Basé belé. O songa mona voix na le mais pourquoi muto numéro de kasouté? Vous comprenez? Peut-être ezaka on a nzamba utiliser que ne biso ba posa mitema na biso nzamba isa kokisa yango ici fallait que soka na chemin ya place o ke ko saisir yango amen ozo kopé kapachula batu nyonso o bazaka na pour nous soutenir biso na ebike boze belé amen boze belé ebele batu bo soutenir Malika Mania naza marié naza mobile nanga naza na bana nanga mais botika nga pekati amen parce que zana mutu mususu pa kabela o kayo comment ya marié ebele wa bataki kokoto ba kabate on a regardé na mobile yom to zana musana o moko ozo comprendre mais ça na bato batala la chaîne YouTube na ngate bana bato batala te ke naza marié pona ye moko alinga Malika au kabila Malika Georgette Kandungu merci beaucoup viens nga diezo la London bato olinga bato to lo ba au kabila bango mutaki au kabila nga biloko batela nga biloko na agence ba boy ko tia po yo zate na loban pe na nini oh tika bo po yo zate mo batela nga kolé zate bon c'est ça wana Yezo aza vie na biso. Biso eza na mutu nyonso te ezaka obligé fa afute loko eza payer pour na ye. Aza na ba relation na aza garder sport. Voilà. Tant to garder des relations na biso na mutu donc Yezo là aza mutu mo boye to pesa ba client. Mutu o luka na poto na pesa nyo ke tele ko te ke na agence Yezo là. Aka futi bon na te biloko ye eza pour na Malika pe. Même na bato basala pas Yezo là il faut ba ye ba eloko wana. Vraiment. Ozomona. En tout cas merci nzamba pambola batu nyonso ba penser na biso na 2023 amen amen mutu nyonso ebika penser na Malika amen mutu nyonso ebika penser na mwana Malika amen mutu nyonso ebika penser ki na projet ya Malika pour na chaîne amen nzambe ya lola apambola bino amen esika bozali nzamba mona bino amen nzamba continue ko pambola bino amen natale video mo ya vie njora lobi
nazana posa kotelema nake kotiela bana na ngai ata mbongo me malili eleki na okokate parce na otala biso tozala na Kinshasa tona bato batelema na malili ozobude akabaka ta atindi $20 atindi $30 mais oyebi na eta nini moto ana telema te kotindela yo en tout cas nzambe apambola bato nyonso basunganga nakoka otanga bakombo te boleke ebele bolamu eleki ebele eza mpe na ebele baninga na bango mpe te natanga bakombo na bango ozomona ya parti label naozelaka toujours appel. Merci en tout cas. Autant que comment faire Jora. D'abord il va revenir ça sur la manique de John. Bon, bango souvent na kati ya famille. Biso moto mona ba acte les biso pe tozala mais contente. Na mambo ile kaka tiba kanga manike, ton vient Jora bimisa audio. Kapashula. Mutu nyo salimbisa na facilité te. Kange loko. Naebi, oyebi sanga. Mutu nyo salimbisa na facilité. Mutu nyo sazanga te. Mutu nyo sazayote, mutu nyo saza paradis te. Wazana simaka. Bato be bato no malika paradis comme filmer capage. Nabi paradis yangai te. Ba kombo ekokana ka tozui paradis muso a cameraman. O lika munene bobo comme sambai na cameraman. Kongola ndaka nyonso kapachula te réseaux sociaux za monde mabe makasi ba mpaka asimi caméra ozomona kapachula mutu nyonso za paradis te mutu nyonso za jo mystique te mutu nyonso za yo te mutu nyonso za ngai te mutu nyonso za Maria César te mutu nyonso za mama Mireille Pakavu te mère Adieta te ozomona kapashula mutu na mutu ana motema na ye et puis nzamba sala biso ndemo te il faut bato bayeba eloko wana eze eloko peut-être manika okoko comprendre yango te ok ozomona non landa ils ont m'embauché les kaki. Moi je pense que vient du rapport ça va donner des réponses à comprendre un peu maniki. OK. Moi je préfère à garder à garder na bande à garder nini. Oui parce que les vidéos me soupe tout ça on est derrière. Et ça mi pe derrière. Au moni pe conscience c'est ça qui obité na se comporter un peu mabé. Ozomona. Mais mutu anande peut-être nda okokande ko pardonner ya vrai facilement te. Ozomona, on a vu il faut to limbisa na facilité. Pourquoi to limbisa na facilité? Parce que ça na mutu moka ndima ko somba liwa na biso. Amen. Eza na mutu moka tangisa makila po na biso. Si. Ozomona, soki yo ngo limbisa mutu te boyo tango yo sala mabe ba limbisa kote. Bato ya genre wana bazaka batamite mama be makasi. Bato ba ngo limbisa bato te. Na facilité te. À l'imbisio devant public, mais na mutema zana okaka. Donc kanga yo penza. Ozomona. Ouais. Alors man qu'il faut comprendre, soit comprendre pe loko wana à banaliser loko na oui to boita kenda prison et tie comme ba prison et tout parce que biso tout aux ala mécontent. Il y a actuellement vient à salaka. Ozomona. Alors ceux qui peuvent venir à répliquer et c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a qu'on reconnaître un peu que et l'eau qu'on a pu choquer peut maniquer. Ozomona. Bon maniquer peut le cas dans la manière assez la m'amener. On pense à une manière wana. Alors biso to singa la vie njora à la mature à garder toujours bande. Bon on aurait pu quand même mouto à mémé bango. Et voilà. Merci maître Moni de John a quand même que mon il y a Ken Piana parce que balubi batu na ingratitude ya makasi. Bavaldi, Aïdor, presque batunio sont autant ba comme tout comme ça même poli makasi ba ça ba 4 à 5 vidéos pour et le rôle bizarre pour ba za sur le temps ya ta combo baï ba ke ake comme on a Ken Piana mais batu so ba moni Ken Piana te batu so pe bazo bijo mona Ken te relation ni bazaki nango na bateau tangi wana c'est normal peut-être ba valdi ne bazaki parce que na batutu ba ki wana ya na muto azaki na coller le valdi na ken ba les autres wana ils ont normal ba komona pété ba to éviter qu'est-ce qui s'est passé va dire mon bon au moins Kapachou la réalité pour tous qui chasse te c'est ça pour tous qui chasse te ozomona Kapachou bango bana bon pour tous qui chasse te en principe bango bana na France ba kende Belgique pour na concert ozomona bakoki pe kotambola comme bango balingi pe bakangi pe ba passeport na bango te mais le problème est kaka mutu na mutu en orientation na inde bakiwana o peninga kiwana bakuteni ba famille o yazali ba otambola sero ba orientation pe ba famille na bango ozomona Kapachula
et surtout ba biso on des abo to pesa ba position ba bika ke yo lobela ministère tel autant bo ngulu ngulu te obi pesa ni no kuta na likama te OK ka po ndo ke kuta na keni OK ozomona manike na to lobano siko manika sala na mania na yi ozomona et puis manike pas à la hypocrite te manika za hypocrite te alinga sala likamba te choqué mais a lobana o pe a sala ozomona eza na bato mususu kapashu ya balingela banka bongo ngato batketanga ke na za sungi olingela nga ka bongo oza hypocrite olingela nga ka bongo makasi eza na bato mususu balingela bato na bango ka bongo ata ba traiter côté mususu boy mais yo linge ka bongo et le quoi maniquer peut-être que fallait lingela ka bongo pour fallait na mimi bango pe bongo ayebi ke muto pe ko bebisa ezaka muto iboso tam sumani mais alingela eka bongo biso ngai dans mes propres yeux jour ya civil et ken piana fallait gangela manike wala manike ya monde a perdre kabalu kel fallait aller qui fallait na succès wala ça la million de vues na TikTok na leko na succès a Rachela fallait gangela jour ya civil et ken piana misu na biso a gangela manike na lingi ba problème na te na lingi ba fallait gangela mais obi que to fallait que obi manike ko lo banini aza papa lika mwana nga ata gangelinga abaza papa lika mwana nga ata gangelinga apa kena osuka be mission ka bongo so yebisa muta bongo olimbise ka mais quand on kambolobi wana poto qui na psope aussi ça manya frère libéro moi ça bat na kanga te nazanga pena bien olamba de apondo déjà lamba makezali te ngai alelo ngai nani peme soso batumba na soso bisa sana na bona ne papa jimo guna to ya kuno papa dio kitunga market tala kapashila ba yo fete kuna kitunga market papa dio ha somo balobi mokonzi ba warrior fali pour moni ba journaliste ka ko telema et puis olo alobake botika mafinga mais alobi na batu misusu bo doser mafinga c'est que yemo aza conscient si on a kotika na doser différence eza nini na kotika na doser eza langage eza langage ko bana TP malika doser no biloko wana et eza directement yebisanga te malika tika il faut le bander ni pas se pesa batu le problème eza na congolais boni ba sa mamba se pesa bino pona ni fu ba sa mamba se spécialité ya kanda Netilité ya kanda na comprendre choc eleki makasi ya fingi mingi me ba memeli yango pototé tika boy oui oyebi no linga pe toza bien toza loyal toza binemité so yo ina ndikanga pe na selo droit de réponse ndiko beti te betre ndika ozo comprendre au moins l'ité ya kanda aza tellement choqué ola la pongi te ya solo yango zo pousser à loba n'importe quoi fait pas passer moi mbata les premiers na batu mususu bo lingaka bo telema ba meme batu ba fingaka mais tant sou mutano yo loba bongo yemo pa finga makasi ye pe na ko finga aza pe ba bezo ba memai ana bezo bon tia yo olela bongo olela nini yelite ya tia olela bongo olela nini papa ba golo pa avant ko kande ko pesa message te faire memanga pe yanga na zo ya na ninga critique na nego a commis na trouble mental na na trouble mental comme Mathieu Bosch a posé na micro ba keni na ka bongo mais lité a na trouble mental oui a na trouble mental notre lobelo mo awa nzamba enseigner na cause la presser na vite mbang pema bawela bazanga yango lité ya kanda se retrouver libo bawela bazanga bangu pema tala lelo okoma bilela lela loka ba vide loin papa fanya mema ye aluka ba memeti kona choc wana okomi ko ya ko loba n'importe quoi parce que ninga yo po fingaka soki ba memi yo poto c'est que biso be photo yo sa analyse bon memi muta fingaka o moni mutu no so mema muta fingaka na yo c'est la musicien analyse tika boy oui
Mais bon ya fali to lalité mais baron c'est ba préférant ba fait bateau ba lobela ba ya refingela ba bateau na loba ki ngo musicien mon côté na loba ki ngo musicien mon côté ça fait partie pe ya kolobela musicien ezaka mafinga te to retenir kama mafinga te ya ma o to boya ndi mafinga ya mabe sexe ya mama sexe ya papa ndi to ke mabe pe za ba place to utaka to norango ozomona kapashula mais kofinga nezaka toujours place oyo ba concurrence eza po fali pas na concurrente mais nazo kama sikoyo eloko nini oyo ezokomisa lite ya kanda trouble boy baluka ba memaye so ba pesa yata 6 mois ngo mais alonga ta na kata trouble mental wana po azo yeba mambolo taka mutalo ba aigle mwasi nana oh aigle mwasi ba bien ke nana otala ke makasi na tala ka yebo na yo kaka buzoba na ye comme ça ngana ye bandeni ya ko éradiquer mais oui alobaki boye yeso ke parquet mkoba rotuna ye est-ce que aigle ezalaka mutu abingai na oloba aigle ezalaka mutu te aigle ezalaka ndeke soki aigle oyo bango bazoloba ngai nazoloba ezali mutu bazoloba seke aigle mwasi eza nana ndenge alobaki teke eza nana soki kosekala ngai nde esaki nde mabe mpo ngai nde naseka mpona oseka kaka osa émission na mutu ana trouble mental oseka kaka mutu ana trouble mental oloba oseka te kapashula lite tala kapashula bamema lite oyo akufa nchaso asenga président na bango amema te yo komema te ye afingeli yo nani afingeli yo mutu te ndenge ayeka kofinga aigle papa na biso papa na bango papa biso toyebi te ke papa na biso aleki papa ya bango papa biso 12 personnes tika boye ba mutu aza te mais babi 12 personnes pour ça musate te ata basali te bamemi ya biso babimaki ya okesa te asa musaka ya ofinga pa asaka musala ya ofinga na elamba na rouge na ka yango akefingela manya tokomi na suka biso basentation omike ayaka so ayenga mpe na oya bongani ayaka te ondimi oya kapashula onte mpona page bongani ayaka te page moza na monoko nanga page moza na ye na ndako liteya na okende esiko na bete na baverse oyo ayebi te aza innocent so oyo ayelinga nga mpe na oyaka na kiti biso mbale akoka te mama ba wario papa ba ya bagolo yaka na ye akoka te aye nanga na elamba rouge te biso ba wario toza sakte te ayela nga pena ndenge pena bato bayaka te fa longola nakovana mutu te oyo aza désordre biso tozaka papa biso lakisa biso tozala propre mama nana na biso lakisa te a condition naovana mutu a désordre Toute réponse. Tout naïe. Tout naïe. Loba warrior. Malika Mania. Maman Paradis. Alobi Azana posa bozana na plateau. Te ba po ya bi a changer tenue na janvier. Te. Donc c'est que yo faut à janvier. Ngana kozela été. Oye toye. Biso tozala presse te mais tozala presse. OK, comme ça on yebisa. Mais ne lamba na rouge ce qu'on y a nani? Te ngana biso ba wari tozala propre. C'est que on kapashula talanga nanu warrior boye. Otanga mutala te na mama kila ya rouge. C'est que yo bangi. Bona ngana ko bangi te na lingi de salité wana te. Ngana lingi lité ya la biso propre. Ningi ba tonto bef ba ya propre, ningi ba mumba ya baza propre. Bongo te. Biso to lingi te. Soko lingi e bongo te na janvier. Te mais pas à propre. Te ne lamba na te. Ala te na biso penza. Au paradis pas à warrior ala te na de paradis za pour ala taka. Slim banine ke. Abeta azapi na te slim telite ya. Na ndilite yanga bomba mango ne lamba na rouge. Merci en tout cas. Communiquer ma dédicace. En tout cas, merci beaucoup na batutu balinga biso. Biso to sala au sans haine. Ouais. Sauf qu'à qualité ya soki a déraillé, ngapi na na manière na ngapi na yape na ko retardrer. Non ça on a NT. Biso photo la tsaka éducation. Ya simbote, ya bi rien oza. Te ata si kapashula a simba, na ila mana rouge na ya simba. On dit muzo banaye.
na bien nga o ya da beau frère kasi soki aza buzoba eyelakisa mbamo ke place bango baza seke buzoba eza makasi koleka biso mais musique on bakenda na buzoba mais pourquoi bayo akondane pa biso entre ta bango bayibi ke bana buzoba ye pe afat ka condamné voilà ako condamné te po ye mo kasi nga la sake ye mo pazana ako condamné kasi nga ce que nous comprendre des chocs on les a aoloba mingi mais ba meme te OK Sonia merci na batutu bolanda biso merci en tout cas non loba merci na ba warrior nyos o bazaki focus o ba soutenir Fally Ipupa merci na ba soutien na bino en tout cas koza na ba fan ba warrior baza meilleur fan oyo ba soutenir artiste na bango mutu faut koza na fanatique o aza toujours focus o aza toujours en mouvement. En tout cas, merci Nabino. Merci na Fally Ipupa pour l'honneur au sali na 3 arénas. Na moi moko obete biso 3 salles wana eza honneur pour na biso ba congolais c'est Fally qui gagne to beto ba sous c'est les Congo qui gagne parce que bazo linga kondima te ingratitude c'est Fally qui gagne. En tout cas, merci beaucoup Mejimo Paradis bana Sukanzambe. Merci à vous aussi Kapage Télévision, Mère Adeta Kupumba, je vous salue. Merci beaucoup na batutu bolinga Malika Manya mama ya Bajimo Paradis bana Sukanzambe na linga bino mingi batutu bozali banda mboka ma Deborah Kamanda. Je te salue, Goza tellement ebelé, il y a parti la belle. Na pesio bambote peso zali maman Emiline Zemba ya tous pepele ya mbetolo. Na pesio bambote ba meilleur veno peso zali maman ozana ba fête boso bengaki. Na éviter qu'est-ce qui se passe. Maman na fait sur bambote peso zali merci beaucoup na bien sur linganga. Vous continuez à s'abonner à Maliko Officiel TV et ça vraiment plaisir pour Nabiso. Je vous aime beaucoup. Bisous bye. Merci ma chérie. Merci Kapache. Amen. A béni Peyo. O eza cadeau à papa. Papa Fally. O eza cadeau à papa. Ouara ça était à la tête. Ce que tant dit ya ta la montre naïe. OK ma caméra. Merci, bye, à la prochaine. Kapage TV. Kapage TV. Kapage TV.